ans. Et les cas bon, ils ont moment où il y a malheur, ils ont un sentiment, ils ont un passé. Quand on a biso, on est au seka, on est à masolo en zela, ya omela pe bo omela bo beta masolo. Mais tant que comment tu n'as lié et place sur petit digital, bah côté ça na mabele. Moi c'était ma première fois parce que cimetière na kinarati. Mais la deuxième année où on a dit que non il faut nazala vraiment na assister. Na mon place pe bakunda digi, le roi de Milâtre. En tout cas, tant que commis to qu'est-ce que liboso ya tombe. En tout cas, donc, ezaki na batu, oyo bazalaki vraiment na makasi lisu te ya koloba, makasi lisu te ya koseka. Donc, to côté vraiment na tristesse biso nyonso, y compris lui-même l'artiste. En tout cas, faire rigola ye moko, azalaki vraiment lisusu na, donc arrivé nenanu, azalaki kana pona ete. Pour place à Fandati, et personne à salir recueillement pour beaucoup de accords, la cimetière. Qu'au fond, on ne passe les pas de la fin de l'homonati, avec des assiettes na été. Afin de la position où. À la nzela oyo, tu viendras na cercueil. Ça va accompagner comme les pas de coquille du soutien. Comme on a tombé à dit, les pas d'abandonner là. En tout cas, on a filmé la tique à filmé. Est-ce qu'on a courage? Pourquoi? Parce que l'artiste a banni le long, on a fait là. C'est comme si venu bandika sikoyo. Mathias a dit pembeni. Les pas dans le lobby. Après ça, ça dit message moi bigi. T'as la place au commissanga. Donc chaque le 17 avril, on a pensé à Ranayo, il faut na yara awa. Toyoka na no boete. Mais à l'obango, na kolela. Je te dis, bateau tout bazala tuana. Mutumura kokaye lisuite bateau tout babandi olela. Et ba message a dit prévu pour te lobama y compris ba masana ba musicien. Et lobama lisu bien te parce que ba comment y bango tout donc biso tout au côté vraiment na passe wana. Na mawana le roi de Milâtre. Ba témoignage belé salama diwana. Na mon Évariste danseur na biso abigi ebisanga tozano na Paris mais longa remonte poto yozati lona zala muta makolo na koma na mutuka mais le roi de Milâtre ozati otango la kanga yango yo le pas de olo babi toyoka na no boete. Tant que tu as no boete, à quoi est-ce que tu vas passer fleur à ta boîte? À ce moment, il y a un message à la mission pour y aller. En tout cas, que son âme repose en paix encore. Dans le et je crois très bien dans le bar, on a guide digital. Mon lit, mon aïe. To yé moko muto aza gravé na mitema ya bato et surtout na bandeko oyo bazalaki na kati ya jet set. En tout cas azalaki vraiment remarquable na ndenge osakana te parce que na ne ba témoignage mususu ndeko musu alobi aji solo oyo aza chef du groupe alobi obandaki kozwa part yaya na yo te tant que orchestre za bino mais obanda ozwa mingi part na biso ba musicien s'il y a un problème obanda kokotela nde biso donc ça montre que non obanda kolinga biso makasi et en tout cas na ndenge vraiment na entièreté événement elekati yango tokumisi kaka nzambe afandaka mpe maka na kimia eza nzela na biso nyonso. Voilà, les gens là, ça fait mal. Obligé, fan signe moi kimia. Moi kimia mo mais Adidas Arena, quand on est accompagné na accoutrement,
na habillement on a griffé to bengi bongo Adidas. En tout cas, ils ont été mouvementés et l'amour c'est vraiment l'esprit à battu. De un moment non, le padre a cessé a relembaté, a continué toujours au ça. Le meilleur naïe étant que artiste. Un moment non, a au sein de la bandeko. Au tout bas au talanga, basa disséminé à travers le monde entier. Baye baka que non, l'artiste fait rigolo à préparer à travailler. Mais biso to retu ko reculer te, to retu ko zonga simate. L'objectif est que babiye wana esi la tozwa deuxième jour. C'est ça l'objectif. Parce que ce qui fait la bête en 2 jours, ils appellent bien. Soit pas bête en un jour, ils ont ma bête ça bien, mais l'essentiel salle est la remplie. L'essentiel salle est vraiment couleur dans étant que UNG arena parce que les journalistes ont accompagné l'artiste babanga qui salwa. Babi eh bon ils ont monné mais ce début que avec babolo d'exploit ya makasi et que ça pourquoi parce que bande kona biso o balobaka na gauche balobaka na droite bayebaka réalité likamte bayebaka te mutu nini o alinga fonte na marambo o faire aza mutu mususu. OK. Autant faire azo kote na likambo bo songolo pakala. C'est qu'il faut imaginer que cet artiste azo maîtriser ba game na ye. Yango moni ke na bande ko tout ba kotala biso. L'objectif est ça que notre somba 4 plus ba billet to maximiser to matiser vraiment ko somba ba billet et aux ala bien et aux ala lo mo ya malamu par rapport ya ndule o ING na mo pepe na ngome avant dernier jour et vraiment mo pepe. Donc au moins que non maramutu rotende kitoko joli. Pepe na wera auto betare na Grand Paris. To mona ni mo pepe ne zalati. On appelle si bandeko. Merci bon que non na mois de mai ba comprendre ba mona mo pepe mo oya ya makasi fait rigola à l'accès bat. Donc on a sengi na Koffi Olomide. Donc avant concert na ye, avant 1 mois avant concert, mo pepe et ya makasi. Auto mona nenga zo travailler au four au moulin na ba misene to yebate. Est-ce Koffi Olomide génération oyo a même bango poto ba beta hippodrome to ba sana bango ba fanti. Ah. Tenga lobi bu Koffi Olomide. Ça va fanti de. Des générations au pona mo o même soit ba répéter ka ko répéter mo na Koffi Olomide na miki kuna asuna quartier na terre elle Paris. OK. Ba beti na bango. Oso mo na sans abona lobi. Parce que bande ko na be bele bazana ba umeli. Ba umeli. Ah ouais. Ba na droit pe ba mériter ba voyage. Ba ko tire la rane ba tire boto na lobi no keno. Ba continuer au répéter mais ba assurer biso so lo babongo so di bat ba lo babongo ba mi tchana ba onde na moto parce que Koffi Olomide c'est lui nem ta bimisa fali pour la maternité à quartier là ni tété Koffi Olomide bimisa ga été mais la pe fali oaza. OK. D'ailleurs lo ba galeti fa Koffi ezama passe. Fala rôle ga profiter. Donc ça le rôle ça jeune, rôle ga papa na bilamba mais na mata bati. OK. C'est ça. Voilà par rapport à l'invité à hippodrome, est-ce que tu espérais tout le monde a fait rigola à hippodrome ya Koffi Olomide? Bon on ça n'engage que ya quoi d'accord à na Koffi Olomide ye monenga na makam. Sera trouvé bon que tout ça là ba exploit makasi to mona. Vous comprenez? Ce qui est notre chat parmi invité, tout le monde a par exemple fait rigoler dans l'hippodrome, mais ça a Koffi Olomide n'est pas au point. OK. Et ça fait hériter. Et faire avec Koffi Olomide dans l'hippodrome, c'est Koffi Olomide qui va faire le choix. Et faire rigoler, tu es mon invité. Ce qui peut faire dans le programme, faire rigoler. Mais ça, dans le programme, empêchement, peut-être pas royauté. Donc c'est ça. Et là, c'est que ça. Pour banzembo tu boye mbana peut-être faire pas bien mais là c'est que ba pesa na ba petit ba massa na biso ba na kati quartier la terre chance ba beta hippodrome on est la vie. Voilà, merci beaucoup Irité Iboula to pousse en dehors il y a Koffi Olomide fait rigolo ba concert pe na ba pote. Ouais, Balobi déjà en plein studio quoi. En plein studio. Bientôt, bon, ça choix idéal. Choix idéal, les Zoya. Vous savez, c'est votre artiste parfait d'hiver, le fils du bois. L'homme des 100 conquérants, regardez, vous
siko nazo la bino choix idéal dans la studio maintenant que ça bino tout exacté pour l'instant le choix idéal est sur la français ni miko kon sur câble le rozolamba donc izolamba pas tout pour besoin a besoin système carte ça la pour tout ça tout ça choix idéal pour le bamingité mais tous autres travaillent vraiment en conséquence pour que tout ça va bien plaisir c'est votre artiste parfait vers le festival l'homme de sang l'homme de choix idéal en plein Paris tu vois dans le studio A on a pas à Paris place aux olamba plan quoi tu vois dans Paris génère la biso azali pour comprendre tout le bamingité mais tout ça là je pense que vous savez la place. Vous êtes nombreux, chers amis fidèles internautes, partout dans le monde, Awana Concept, Touch, Télévision et puis na Hérité Kiboula officiel avec Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, mon Abamama, autrement dit, mon Nzambe, vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabino, ma partage et ça la rapide plaisir. Merci infiniment. Na maman fille, maman Masolo, il y a papa Audace Milandou, maman Nicole Mankakala depuis la Suède. Big dédicace à toi aussi, président Jacques depuis Evry Couronne. Elle Cornet la Doucy du 28007. Moi aussi à Temenakats à Londres, la prophétesse Paola. Nakats à Londres, Azota la Bisso, la Monia Sylvine Jolie. Nakats à Londres, Yanansi Lumba, la reine de plus 33, la maman chérie à moi aussi. Merci aussi, l'espace. Mareza Oya Marabisso de temps à autres. Merci à toi aussi, Joe Lenoir en assistance, Bagino Bouchila. Lara, la ravissante de tous les temps, de tous les jours. Nebomo Nazana, Grand Mouyaka, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, héritier Iboula, représentant valable à Bayaka. Au Beta Masolo, il a fait rigoler Jésus des nuances, au 2 ans, puis depuis disparition, et guide digital, pas un petit frère, il a fait rigoler. Il peut être cabisso dans mon kilo, 2 ans. Tu reçois la nengue, il fait rigoler, qui est sous pour rendre tombe dans les visites. Mais mon surtout les cas qui ont été sur on a hérité Iboula. Robert Masolo ING Arena, Solo Masolo Hippodrome, il y a Kofi Olomide, Robert Masolo, il y a concert à Papa Chéri, Solo les belles vraiment la musique, il y a hérité Iboula. Bonjour. Bonjour Alex Ngando, bonjour Bandeko Touba Olanda Bisso, na habite na restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas vient na Bisso Sims dans le bar restaurant à la carte Moko. Na kati ville à Lyon, on a restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas even na Sims na bité ba Olanda Bisso Chipo Mutupai papa na Messi Nadia Maba Otala Bisso le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle depuis ba Olanda Bisso pourquoi pas honorable Papinzila Oazar Otala Bisso Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon. Merci à François Kaboun depuis quelque part. Merci aussi à Clem Blessing Motomoko bien Motomoko trop assuré Diallo Sarkozy apesopé bambote en tout cas na pesi bambote na bandeko nyonso ba rotala biso mon vieux Silvio Wechi l'homme aux cheveux blancs mona batu ya maman Wechi mon vieux Silvio Wechi l'homme aux cheveux blancs mona batu ya maman Wechi ya loboko mbenga ya nanga na pesi bambote. Merci aussi à maman na pesi bambote maman Élisée Albrecht depuis Londres, je te salue. Merci aussi à maman chérie, maman Laurentine, Lola la dame qui se respecte, je te salue maman. Pourquoi pas Janice Sita, Tchouan Muturi, le gourou du temple et du temple, en tout cas, on appelle ce bambote, place au wapi, aux Kolandabis, en tout cas, na bandeko nyonso baza disséminé à travers le monde entier, barota l'héritier Iboula, appelle ce bango nyonso. Bambote na bité ba question aux alayo ba réponse aux alayanga. Voilà, héritier Iboula ndé déjà no baki na début émission hier Ferregola kendaki Nécropole place web bakunda petit frère naé l'artiste digital Pierre son âme après ma toujours na Kenya a fini au rendre visite après 2 ans. Il est quand bon eza moment moko ya malheur ouais eza sentiment eza ya pasi kokende na biso toane koseka tobeta masolo na nzela ya komela mpe bomela bobeta masolo mais tant tokomaki na lie eplace ya pidi digital bakotisa ye na mabele. Moi c'était ma première fois parce que cimetière nakendaka te mais na deuxième année oyo nabiki non il faut nazala vraiment na assister. Dans mon place, le roi de Milâtre,
En tout cas, tant que commis, to qu'est-ce que liboso à tombe. En tout cas, donc ezaki na batu oyo bazalaki vraiment na makasi lisu te ya koloba, makasi lisu te ya koseka. Donc to côté vraiment na tristesse biso nyonso, y compris lui-même l'artiste. En tout cas, faire rigola ye moko azalaki vraiment lisusu na donc arrivé nenanu azalaki kana pona ete. Pour place à fandaki et place à bosali recueillement pour beaucoup de corps na cimetière ko fanda na place les pas de fanda ko mona ki azalaki de na assiette na ete. Afanda na position oyo mawa ata la nzela oyo to genara na cercueil ça va accompagner biso komi les pas de koka lisuti comment na ka tombe aki les pas de bandi olela. En tout cas ngakuna ndo filmer na tika na filmer. Est-ce qu'on a courage? Pourquoi? Parce que l'artiste a banni le monde a fait là. C'est comme si venir bandika siko yo. N'est-ce pas fika siko. Quand on a tiré boy, a banni ko vibrer, tremblement nous c'est nan tout là. Mathias a dit pembeni. Les pas dans lobby. Après ça ça le message moi bigi. T'as la place au commissariat. Donc chaque le 17 avril, il faut penser à yo, il faut na yara awa. Toyoka na no boete. Mais à lo bango na kolela. Je te dis bato tout bazala tuana. Mutu moko koka yeli soute bato tout babandi olela. Et ba message a dit prévu côté loba maloba y compris ba massa na ba musicien. Et loba ma li sou bien té. Parce que bah comment ils bango tout donc biso tout au côté vraiment na passe wana na mawana le roi de Milâtre ba témoignage belé salama wana. Na mon Évariste danseur na biso abigi ebisanga tozano na Paris mais longa remonte poto yozati lona zala muta makolo na koma na mutuka. Mais le roi de Milâtre ozati. Autant la kanga yango yo. Le pas de olo babi toyoka na no boete. Tanga lo ba ke toyoka na no boete. Akoka surtout ba PC fleur à kati ya boîte. Azeli ba moment ba message ba musicien ko yemba ba nande to bimachi. En tout cas, que son âme repose en paix encore. Et je crois très bien dans le bar na guide digital molimo na ye to ye moko mutu aza gravé na mitema ya bato et surtout na bandeko oyo bazalaki na kati ya jet set. En tout cas azalaki vraiment remarquable na ndenge osakana te parce que na ne ba témoignage mususu ndeko musu alobi Adji Solo as chef du groupe alobi obandai kozwa par yaya na yo te tanke orchestre za bino mais obandai kozwa mingi par na biso ba musicien. S'il y a un problème obandai kokotela nde biso. Donc ça montre que non obandai kolinga biso makasi. Et en tout cas, na ndenge vraiment l'entièreté événement et les kati dans to kumisika nzambe afandaka pe mara na kimia et ezanzela na biso nyonso. Voilà, ezanzela na biso nyonso ça fait mal obige fan singa mo kimia to voilà, guide digital a kufa le 17 avril lobi fait rigola ke Nike pour prendre sous visite place web bakunda na nécropole. Ba image bomoni moni on tambo na ba réseaux sociaux ndeto sur la bozomona ba image ndenge zoleka Héritier Ibula parlons de ING Arena le 7 juin. Mikolozo kende bon mikoloza okende mais biso pe kuna ba osomba ba bi. OK. Malgré tout le bango vérité que mouvement ambiance que nenga aya makamnenge zala yimona dida saka na vivacité. ING Arena pe na mupepe na ona ndenge.
déjà vraiment na mupepe mususu ya mupepe mo le roi timide le roi le loko ezate mais makambo ezali mais makambo esani esalama bato baosani baosomba babillet orchestre esani ezo répété donc ça montre déjà que non eloko na eloko événement na événement eza na ndenge nango eyelaka so otali ING Arena eye na mwa kimia moko boye mais Adidas Arena contenu ezalaki accompagné na accoutrement na habillement oyo na grifo tobengi bongo Adidas en tout cas ezalaki mouvementé elamusaki vraiment baesprit ya bato de yango moni ke non le padre akosese te akolemba te akocontinue toujours kopesa le meilleur na ye étant que artiste yango moni ke non akosenga na bandeko oyo tu bakotala nga baza disséminé à travers le monde entier bayebaka ke non l'artiste fait rigole azo-préparer azo-travailler mais biso tokoki korekile te tokoki kozonga nsima te l'objectif est que babillet wana esila tozwa deuxième jour c'est ça l'objectif parce que ce qui fait abeti yango 2 jours eza pe bien so babeti yango te pe 1 jour eza mabete eza bien mais l'essentiel salle ezala rempli l'essentiel salle ezwa vraiment couleur nango étant que UNG Arena parce que bajournaliste oyo bacompanaki l'artiste babangaki salle wana babi bongo eza monene mais so toyebi ke avec bagaulois d'exploit ya makasi ekozala pourquoi parce que bandeko na biso oyo balobaka na gauche balobaka na droite bayebaka réalité likambo te bayebaka te mutu nini oyo alingi affronte na makambo ofere aza mutu mosusu autant faire azokota na likambo moko boye esongolo pakala c'est qu'il faut imaginer que cet artiste azo-maîtriser game na ye yango moni te na bandeko tu bakotala biso l'objectif ezaki no tosomba kaka plus babillet to maximiser to matiza vraiment kosomba babillet eozala bien eozala eloko moko ya malamu par rapport ya ndule o ING Arena na mopepe nango mais avant dernier jour ezwa vraiment mopepe yango omona ke no makambo tu ekokende kitoko joli kitoko joli et kitoko joli na ndenge systématique parce que le pas d'aller au bosser akanyi maboko te je crois déjà semaine auto bana bozwa répétition générale ne to sala na Adidas Arena ne to sala semaine oyo kaka auto avant goût ya ING Arena et kozala avant goût avant petit bo eza kobima oyo eza au travailler en Afrique du Sud oyo ezobima d'ici la calamine donc bandeko pe bakobina lisu lokolo wana po esala bien et matière sous pression. Merci beaucoup Rité Iboula. Mais au fin de mikolo le cas tout mon équipe de connaissance de Biaza pro l'artiste Fally Ipupa Bev aloba qui fait rigolo la vie configuration ba 7500 places à l'acception ba vidéo ezaki ba biezo tekama na prix ya mangondo selon lui. Mais le tout le monde a changé sous discours pour nous ba qui fait rigolo la vie configuration il y a 15 000 places contradiction là au monde de bon. Comme eza boye aza mutu mais à travers na kata jet set mama zoloba ezaka ba imagination ndenge leader na bango fala zwaka 7500 yanga tanisi ke fait pose 7500 non faire azui salle mobile fala zwaka 7500 ah mais tala concert wana opesanga raison pourquoi parce que fali bandule mso beta na poto ye moka yebi na 45e deal 45e azana contrat mo so babenga so 45 soki ni nango contrat wana ekanga déjà Fally dans une bakoza contrat na concert na poto bamo zora bazui par na bango Fally zo so 10% so 20%. Ah bon? Bah oui. Mais nous sommes eza pona nini exactement tant que les padres koto a sala musala a obeta bandule na kitoko bato pe baoya baosollicité mais yo siko za na dule moko boye ya 450 so nini na babenga ngo dule wana ezoboma na carrière na yo dule wana ezongisa onde sima parce que na ba dile mususu osala il faut pesa yo makambo il faut fongolo ba jeu mais ayeba kité ta place ba komi kokuya on a dit que non ING Arena na biso auto ko beta so to comparant na bango au moins on a essayé bandeko te base la biso to beta so biso to beta pour ba ko comparer ING Arena na biso na ING Arena ya Fally to tala ndenge te
Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula. Kofi Olomide, mais c'est l'ambassadeur hippodrome de Vincennes dans le mois de juillet. Désolé, je m'appelle moi Mingi, qui est net à zoter, qui n'est plus billet, évolution dans le monde qui est. Bon, Kofi, Aza Kofi. Kofi a ça déjà belé la musique en Mboka. Ah ouais. Malgré moi, alobi vieux moro boy attiré la petite tante. Mais ce qu'on l'a bien en entièreté au monde que Kofi Olomide a continué toujours à faire les meilleurs naïs. Hippodrome ou pas, Kofi Olomide a déjà Kofi Olomide. Donc hippodrome ou pas, Kofi Olomide a déjà Kofi Olomide. Donc sur ce point on a relié bateau pour la route mutu. Kofi wana hippodrome wana a obéta. OK. A obéta nango sans crainte, sans problème. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà la séance à répétition. Nandaku, tout le monde a la séance à répétition. Na 5 sur 5. Et là, c'est que l'artiste a travaillé, donc a tout le temps en mouvement. Pour battre Moussou, la Kofi na liste sous que ndia ozote avion. Mais Kofi, na batib en succès. Oh lelo, bana na biso, papa na biso, ba continuer toujours koyoka biso mo to continuer parce que ça Kofi Olomide oyo aza vraiment na ba chant d'œuvre et belé parce que lelo Kofi na mboka na biso lui o atikala lokola icône ya musique na biso parce que ba papa même le plus ozui ba kintesa bazate ba taboulé donc au senti génération mo ebelé bazali soute oyo babogelaka fali ba fleur mais lelo bazate donc so dit pe bazalaka et nous appelle autre chose mais na minute oyo so otali ba marche ferré a respecter maramunaye pour jenaye ezala bien to sengi na bande o tout ba Rolanda biso ba yebaka que non ferré gola et plutôt tana ko tisina ferré ba o ba Rolanda biso ba ke Kofi Olomide ba ferré gola beta le 7 juin, Kofi Olomide a bêta le 12 juillet si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, Kofi Fina, Kofiette, hippodrome wana, il faut attendre ça, on peut ça bien. Malgré ça, mon nez na osaganate, hippodrome wana, Kofi Olomide a bêta vraiment assez peli ça parce que so tali et là mon auto on ba concert na ba concert na mon pépé na mo. Tala yenza faire neza, tala hippodrome ya Kofi Olomide nezo kene tala ya Weranson. Vous comprenez? Au moins, et là, on a eu un pépé. On a eu un grand Paris. Donc, moi, j'ai mon pépé né Zalati. On a fait si bandeko. Et si on a moins de mains, on comprend que on a mon pépé moi où il y a ma tasse, fait rigolo là, on l'a ça bat. Donc, on a signé na Kofi Olomide. Donc, avant concert avant un mois avant concert, mon pépé est à ma casse. Pour tout le monde, on a travaillé au four, au moulin, na ba mission, nettoyer batté. Est-ce Kofi Olomide? Génération oyo a même bango poto ba beta hippodrome to ba osana bango ba vanti tenga lobi bu Kofi Olomide osana ba vanti de génération o pona mo o même soit ba répéter ka ko répéter mo na Kofi Olomide na miki kuna asuna quartier na te el Paris ba beti na bango oso mo na sans abon na lobi parce que bande ko na be belé bazana ba umeli ah ouais ba na droit pe ba mériter ba voyage ba ko tira la ne ba tira bo na lobi no kino ba continuer à répéter mais ba assurer biso que ndule sa nini ezala ke batoyo ba ko répéter ba ko matape pour ba kende poteza la tête ezala nango ba chantage ezala nango ba explication ba morale mo ba ocha bana ba non bana wana fu bana droit nini ya ko travailler bana droit ni ya ko beta bandule ni bana mboka nenge ba neko nyonso ba ko mamise ba beta mais na bité impossible ne pas Kofi Olomide. Parce que Kofi Olomide aza mutu aza capable ya opé s'appelle le meilleur naie na marambutu oyo asala na musique pendant ba temps ebele parce que Kofi a des types en succès au tilelo ebetaka. Kofi Olomide a 24 albums en succès au tilelo banze mona ba na landi Kofi Olomide abi nga vraiment bato ba pesa ba trophée na e baraté pour venir vraiment nzembo oya futa jalo quoi. Donc futa jalo nzembo oyo na mwana moko bota misika akoye kolango akoye bayango mais ont mérité ezwa nini trophée donc au moins que non mais azo zote pour ani
babiloko ekoma ya bakoteri na ndenge ekosakana te omoni ke no moye bapesa mpe Koffi Olomide eloko wana eza te mais en soi l'artiste ndenge aza koévolue je crois bien na hippodrome na ye wana il y aura des invités voilà avant to ya na mambo ya ba invité wana to sur la masolo débat moko comment le logo sala na ba réseaux sociaux ya ba tout comparer Koffi Olomide na mon année musical Fally Ipupa bato mosusu koloba ye Fally aleki Koffi oui mais aleki Koffi asali makambo Koffi atikala osala te ya longola bamambo Koffi asala ntango oluka mambo wana moshiraango ndeni Ibula okangi bisu te nakangi misu te na raisonner par rapport ya question na yo par rapport à question na no oloba po na Koffi Olomide récapituler nga un peu na suka wana olobi Koffi Olomide Fally Ipupa sali makambo oleka Koffi Olomide donc alongoli ba défi ya Koffi mieux soit qui apesi Koffi ba devoir te apesi Koffi ba devoir net na nini Fally opesa Koffi Olomide devoir net na nini na makambo nini o Fally sala o Koffi Olomide na carrière naturelle ko sala te bo expliquer biso na makambo nini on tya ba trophée azana ba trophée belé ko leka Koffi makambo ba trophée wana fo olongola ngo Koffi Olomide aranda nani o nani Diamond Visit akenda Tanzanie Diamond ayamba ye akuta tala ba trophée belé Koffi Olomide awa kaka ngana yebaka nature lokole awa na même ligne ayeba trophée zelo te ngana esoko ba trophée lo ngana to ko fa mpe to ko sala biso pe mareza awa OK to sali pe ba trophée no to pesi bato boluki pare mora parene no to sala pe ka ana kata mareza bo pesi pe bato ba trophée ça nango eza lo mérite eza lo mutu a mérité eza lo musu pe mutu a mérité te mais asombi yango na mbongo parce que bato ba mérite yango yebana bato pe ba sombi na mbongo yebana au fond so pe ba meilleur ba trophée musu to mona musu pour na nzembo meilleur beloko nini o Koffi azwa 4 courants kore kangama mbamo yo bango te so Fally sala eloko bongo OK asala ngo te mais koloba te asali plus asali net nini po abeti yu arena ekufi te bazwi mpe bakadena bakoma komi bawario bakangi te te bapesi wario moko ameli fongola te esaka wana te Koffi akoya kobetaka yu arena wana parce que avant Fally découvrir yu arena c'était Koffi Olomide qui a découvert ça nde esali ke boti mbala mo barene be bamise to basani base projecter miso wana sikoyo nyonso wana toloba nini ke Fally aleki kaka Koffi OK Fally aleki Koffi te na makambo nini na banzembo to na makambo neti nini mpona banzembo Koffi Olomide aza likolo makasi na banzembo Koffi Olomide aza likolo makasi so Fally botya ye wapi so oloba bongo soki bato bakoloba bongo baomitya na bango nde na moto parce que Koffi Olomide c'est lui nem tabimisa Fally Ipupa na maternité ya quartier la te ni tete Koffi Olomide abimisaka ye te mais ape Fally oyo aza te OK d'ailleurs olobaka l'équipe fa Koffi eza mwa pasi Fally akoleka Koffi te donc eza loko oza jeune okoleka papa na bilamba mais na mataba te OK c'est ça voilà par rapport à l'invité à Hippodrome est-ce que tu espérais tout le monde a fait rigola à Hippodrome ya Koffi Olomide bon wana ça n'engage que ya quoi d'accord amana na Koffi Olomide ye monenga omona na makambo soka trouver bon que tout ça là ba exploit makasi to mona yango ozo comprendre so to bi que notre cha parmi ba invité tout le monde par exemple fait rigola na Hippodrome ça ka Koffi Olomide ne mba opona OK et ça fait hériter que faire ba Koffi Olomide tchanga na Hippodrome c'est Koffi Olomide qui va faire le choix et faire rigola tu es mon invité so il peut faire azan na ba programme te faire rigola oya mais ça on a ba programme ba empêchement peut-être pas oya te donc c'est ça et là c'est que ça te pour banzembo tu boye mana peut-être faire pas bien mais là c'est que ba pesa na ba petit ba massa na biso ba na kati ya quartier la te chance va beta Hippodrome on est ala. Voilà, merci beaucoup Irité Iboula. Tout pour ça en dehors, il y a Koffi Olomide fait rigola ba concert pe na ba poto. Eza ebelé déjà j'ai bien piano le 10 mai. Azozala na théâtre de gymnase Maribel. Tout le monde peut papa Chira Zonia fort mais hier déjà Zonia qui va concert il y a chaque dimanche na Timo. Aucun Lobani. Bon,
Papa chéri na salle la classe d'hôtel au Bétet. Yango wana papa chéri bonne chance. Salle wana eza na posete abe. Mais pas papa chéri eza nango possible à betango dada. OK. À betango vraiment dada pas papa chéri. Donc eloko pasi papa chéri wana net na salle wana na mona ngoti. Pourquoi? Parce que papa chéri abeta pe na protocole. Ouais. Et c'est vraiment temps ebele. Après avoir que nous beta na États-Unis nga zongati. Donc nous beta na poto sikoyo. Donc ata ba 14 ans 15 ans. Ba to chaka ba 15 ans. Oh papa chéri azonga sur na scène à partir poto. Na biso sala on e buka na refoulé. OK. Papa chéri robeta ngata deux fois. OK. Robeta ngata deux fois. Moi te ba bien na ngota ka midada. Donc papa chéri robeta ngata deux fois, robeta ngata trois fois, ata une semaine. Donc il est canon parce que ça papa chéri parce que bana poto ba zape kana pose ça basani. Ba sepela donc c'est un peu ça pour na papa chéri. Héritier Watanabe le 24 mai na Dôme de Paris. Asaini. À la concert on a na Dôme de Paris. Ça me la na mai. Ba billet te kamate. Ah? Ba billet te kamate. Te kama. Oh te ka. Oh te ka ba di. Excusez. Héritier te ba billet. Ouais. Tenye ba billet te kamate. Oh te ka. Yo yo ka ba olo ba sous. Est-ce que so yo ka ba olo ba sous? Tout le monde a dit mola wazali marketeur aza déjà kuna na niveau à France pour ça la promotion. Asala karat. Ma bête asala. OK. Asala le problème na bango za sonini. Plus ba activer ba fan na bango ba somba ne ba billet. OK. Au lieu quoi ko sala ba brakata braté, ba tirer, ba pousser ba fan na bango ba somba ba billet. Tant que ça bon que ba fan na bango ba raté ba ndimaraté. Ah. Ba ala na ba spiritas bazalate. Ba mona na wa. Ah. Et bon na ba scène musicale, tout le monde a bon ba stade. Eza na génération wenye. Ah. Eza na wenye to chesa na poa. OK. Pour faire nani wera son temps ya tuana, apesa ki lumière. Apesa ki lumière. Tant apesa lumière, ça le ton d'être ton naïté. La salle ne tourna pas na wera son. Bon pour na. Ba fana héritier bango moko te bango te. Ah. Papa, Vélodrome kutu ay mela bango. Ah. Ba sala plainte na Vélodrome. Ata muke. Ba tsala sala ta plainte. Donc to poussa ba poussa kuna dongi. Merci madongi. Dongi au saranate. Pendant on l'accès ba teza que non, musique ya passe. OK. Musique ya passe, musique l'équipe bilanga na passe. Donc c'est ça. Merci beaucoup héritier Boulato na tsura suka na bité ba retenir nini poto kabona déjà. Bandeko tout batalinga en tout cas to soutenir ba mission na biso tout ba beta concert na poto. OK. Le 7 juin ça la fait rigola. Na mois de mai aux à la JBM piano. Récemment ah la ezali ya nani ndena biso la coste malgré ça ne pia ka fuilu ya nango prompte wa to leki na biso. Mais na senga bandeko tout bache ba date. Ba sala vraiment effort, ba pousser, ba fanatique na bango, ba sombela bango ba billet. Malgré to ebike na moment oyo mboka meko na ba difficulté makasi. Mais to e bagati non. Soki to pousser bango ba somba ba billet te, to kende pe musika te. To pousser bango, ba fan ba somba ba billet pour ba répondre massivement na ba concert na bino. Et surtout biso na concert na biso ya ING Arena o déjà tactique eza otele très kitoko. Na bandeko tout batalinga botalinga na restaurant 5 étoiles biso na biso pa V6 botalinga awa na espace Mareza pa manager qui artiste la botalinga partout dans le monde entier. Quant à moi héritier Ibula na bandeko tout o balinga ngai en tout cas ba mbote na bino na ebité na sepela mingi na daki na micro ya Alex Ngando Mwana ya ba mama. Merci. Merci beaucoup héritier Ibula, merci na tout oyo. Vos 8 ans ya kota la biso na bité boza partout dans mokili. Bolanda biso Pierre Kalima depuis Ottawa, des fois par Canadien ba mbote na yo.
Nathalie Ramazani Mossi Nzambe mère double et maman Namaïla Onia. Depuis Colorado d'Anvers, Batimo Tenue Belé, place aux alliés. Vous partagez vidéo, commentaires. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.